La Chine de Karine Mokonzi. Nena mwalika moko. Bon. Eza longa je. Ba je ope salama tanto aibana mike. Memi bino e salama pe tango aibana muke. Tango bota misika. Bazolo ba. Mama no pa lo ba ngwe. Tango yo bota maki. Nani yo pa bota ki una. Tozolo ba. Bogo bada na tango bogo kola. Wane utali mutanga. Mama poni wa lo babo. Tibo aibana mike. Tango bota maki minyo. Musopo tali boga. Otali pa gagné à vie lobi mama makambuana oloba na bumwana so salama ki bien ya solo tokola na bokola na to zako loba penza yona ye ya solo mama butabo ebana miki ba okutana pe so mama na bina mama na bangwa otala ngai tonga na ketala tokutani bwana osaga bino mbale na webise mukolo musupa kipa ngate sina leka wana kuta so ebani ngate tika no koloba te na koloba mama kasi camarade na ngai bo bebe bino peleka no alors siko toya la Chine de Karine Mokonzi toya na nani princesse ni bozanai princesse de Jésus oh bino pe mpote ba papa ba mama bandeko fura bandela mbote po bilo bosomona bibale akote gara zomona ba yara zoseka la lobisa je akala boli misanga na bandela mbote mbote ba papa ba mama bandeko mbote barando na barando net mbote bato balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bebe mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko bébé Henrietta ava botama. Bébé Obed abotamaki. Obed. Comment les Obed? Trésorier longwa. Ok. Obed. Abotamaki. Wana Henrietta debita obotama. C'est quoi Henrietta? La princesse de Jésus abotama. Soba koli sikoyo. Lokola bana potono. Mogo na France, mogo na Belgique. Allez, batangi université mogo. Ah. Toi, c'est toi, la princesse de Jésus. C'est ta mère qui est la reine, hein? Qui était la reine. L'icône des réseaux sociaux. Ce n'est pas elle. Oui, c'est ma mère, mais pourquoi? Non, moi c'est Obed. Ah, c'est ta mère. Ah. Olangi, Claude Olangi. Oui, c'est ma mère. Ah bon, je vois. Bon, arrête, hein. J'ai pas le temps, moi je parle. Non, non, attends. Je suis Obed. Je suis de la famille. On ne peut pas reculer derrière, penser de nos mamans. La zoba maman ou bien. Ozauluga makambo. Naruba ona ningala. Alors, Obed aye. Yesiko ya komolinga. La princesse de Jésus. Bino mondene. Obed balinga na Henrietta. Toko molinga Henrietta. Bomondenge ni la Chine.
Po mosu azali, mosu azali mwasi. Komone Rachel. Rachel Mbizi. Sikobo mundeni. Obed akielinga ye. Akielinga ye. Rachel. Bino bo mundi ngwana eba chinois de boali. Mais la princesse de Jésus, Henrietta. Yepe fois balano. En plus, la princesse de Jésus, Henrietta. Yako bala la ba trentaine, tenet maman nae. Yako bala na ba vingtaine. Soit c'est classe nene université à Bali. Alors, soko bed. Asirisi siko na ifasi ka solo. Ya lukutate ya mama nae ifase. Kombo penze bima. Bino oboye. Rachel azawana. Aki na Rachel. Bon. Siko Henrietta. Aki na nani. So na che Obed. Na che bana Tracy. Boponi wap. Mwana Tracy. Me kare gola mulaino ya ai. Bolingi bongo ekipate. Tangba okole okipete. Ambo. Bon. Boza calme. Nabi misera bino bogar musus. Bogar. Bon. Botara bogaro. Bogar. A minyo. Bomoni mwano. A minyo de. Iye. Ye sikoyo. Na Henrietta. So totali karambula. E amuke. Basaka presque âge mo. Pourtant Henrietta bando kola. Ye mwasit. Donc, harmonie gozala. Bogar. Ye kutuba. Balox. Abano na bumwana. Na bubebe. Henrietta pe basuki vanda. Yazate ke lokola. Obed basimisa ki voiture. Volant ya voiture amunene tanga na bebe. Ye pengaza na voiture na ba bebe. Likolo nango. Papa Nesta. Bande ko na lubeza ishe. Maman ya la princesse de Jésus. Icône ya réseaux sociaux. Na monde musique bayebie. Muta fere gola. Ye pepe choyo. Papa na ye muta fere gola. Tout d'abord à sombaki. 50 billets pour appeler na batu bakende. Cash mal. Mpongo na mpongo. Muta kabaka. Ye bakabaka ete. Mwana abotami na papa. Ayebiga kokaba. Akaba. En plus, c'est bolenge la moisia. Pour papa nae. Alenge la maman très bien. Famille très bien. Coco très bien. Donc moi na épée. Sur et certain rolenge la princesse Henrietta. Nega gradi nezali. Bébé cache mal. Bongo na bongo. Kaikola. Bandeko na lubeza je. Je basala una bumwana. Bono bateki est-ce que yesu ko fréquentaka Henrietta? Mwana mote ba se fréquentaka na Henrietta. La princesse de Jésus, bien sûr. Ah, ça mode, toi, une époque, moussous. Tout ça, une époque, il y a réseaux sociaux. Tu vas comparer époque, nabino, n'époque, lelo, na makambo moussous. Mais na makambo moussous, ba comparagate. Ezane tibatu moussous, ba comparaga. Époque, Mobutu Zalaki, Azaro Tonga. Na époque, Kabila, n'époque, Fachi. Or, que ba go comparete. Pour ce Mobutu Zalaki, n'époque, yo. Oko tonga ndako ekoma facile. Akwai kotonga
Kinshasa koleka Egypte pona oyo asala na ntango kotonga ndako yaki difficile alinga kotonga monument koleka Tour Eiffel na Antonium so ezalaki na epoke oyo bozomona epoke ya na makambo nango sikoyo toza na epoke mpe bana na réseaux sociaux eza neti bakutani sikoyo boponi nani na bandeli natie Obed natie mwana Tracy Mbelenga pro la même jette nsima nango natie bébé Cashman mbongo na mbongo Bogar balox eza ya famille bino tu boyebani te bino tu bosila kala bébé Cashman mbongo na mbongo bébé kaba abanda balox utabo mwana ye akabaka ye bakabaka ye te sino te okozanga bolingo la Chine de Karil mokonzi la baronne bandeko la princesse de Jésus akozali ti bino te o tobala yesu non yaza la princesse de Jésus ye fa luka siko roi de Jésus fa bala pour le moment papa ya bébé Cashman azali fanatique numéro 1 ya Jésus de Niance Feregola. Alors maman ya Henrietta de Jésus la princesse ye pazali ya Feregola telle mère tel bokilo côté musicien. Alors bandeko pour Rachel ya kobuka na terre nakosi grâce mbisi wana kuteza suwe na yo grâce mbisi Rachel yo lingaki ibala mwana batu boya boga fodo tuna nde bébé Cashman pour bébé Cashman yasa la kude côté basi a kude tala perne moi ça zoa oya bota bango vrai nzele bokansi bano balanda bota dani maman na bango te papa na bango ya mignon c'est bien mais bano balanda bota maman suki ya maman papa na bango yebi na kudei siko so do tali maman ya bano aza na suki siko so do tali la princesse Henrietta côté suki ya makambo na ye so do tali Obed maman na ye libandi ya bomwana libandi ya kobota bakutu wa yo maman Glorolangi la gloire de mon pays non Rachel Mbisi bébé star bon la Chine namoni bino boponi na bino bébé Cashman te mais bobanga nini bébé Cashman koko nazala bien papa Isaac kabakaba oyo atiki biso asa kobengana bamusicien pembeni ya mwana na ye akotisa Isaac baklasse ya bien aza kolengela Isaac na ndenge akosakana te mpo Isaac ti ntango akoli bongo so bomoni ye na cicatrice yebaka mpo bakanga ye na prison yango mpe papa ne so akufi avant likolo ya Isaac mwana oyo atraité bien éduqué bien abetele 5 fois prison bemotion wana basosio wana yango papa akufa yango Isaac akendeki donc mwana oyo ya moke bébé Cashman akokolanda ye makambo ya Isaac te akokolanda koko na ye oyo ya mobali na koko na ye na mama na ye koko ya mwasi nde
Mama Isai Kaba nde. Isai Kaba la nama mama na. Po mama nenga bina ka soki Isai na mbongo. Atuna kate so pe. Orge sikoyo bébé Kaba. Koko na ya mwasi abina ka soki mbongo ya mayuya. Sikoyo la princesse de Jésus ye koko na binaka. Tango bato babongoli motema, tango azo yembela nkolo, tango moye bimi pona mokili bato azo tambola bien, tango azo mona ke mokolo wana bakside salamité, azo bina azo kumisa nkolo. Kote bakoko abasi nde eza likambo. Mais bon, o eza likambo ya bana na bane, la princesse de Jésus, o déjà azan empire maman de sala, la Chine. Yago yaga gokonza. Siko bébé Kaba Cashman. Bongo na bongo. Bébé Kaba. Balox et wutabo mwana. Ye. Namuna tika bashiro bashiriki. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Amour na zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss de boss ya nya danger. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.